napeli bino ka message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de l'obéla nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Na bino bandeko balandi ya Congo Millennium bino bayo penza bozanga bomesa na kolanda émission na bino l'invité lelo lokwa bosenga kibiso bolobi que non Tatiana il faut zongisela biso mwana mboka Mike Mukeba ipo to sombiti na makanisi par rapport ya maimazali kolekana awa na République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle lelo vraiment tozana ye awa na émission l'invité comme invité ya émission na biso ya lelo mbote na mwana mboka Mike mbote mingi Tatiana. Mike Mukeba Ibaïke penza bazolanda biso surtout ba diaspora bazana besoin batuna na motuna moko ya koyeba po tozokaka jusqu'à présent. D'abord liwa ndeko Rossi na nto banana li solo yango nani abomiye namoni nani oyo Pierrot mwana mputu oyo amemaka maloba ya bapulushi soli kambo ya liye moto abaka namoni aza kopatapata akoluka nani kukosa bato nyonso batangi kombo ya mama wana ya pulushi kaini batangi yango sika bamoni te po babomba ye baye kosa boni baye kobimisa pulushi mususu ya se pota ya koloba te ezali ye te ngai moto nabetaki masasi pona batela ye na ndenge bango balobeli kambo wana ya makambo mibale misato to mine oyo ezomona na kezali lokuta likambo ya liboso na lokota lifansi babengi yango présomption d'innocence soki ezali te yali mama wana te ata to ezali mama wana zuzi moto kokata likambo yango bakosambisa ye boni yo Pierrot mwana mputu okamati pulushi mususu otie ye liboso etando eke abanda kondima te ye moto abumi mwana mobali wana Rossi Mukeni te soki ezali ye bokokamata ye bokopesa ye na maboko ya bazuze bato bakosambisa ye lokola bozwa kowela na lombango kotalisa ye na etando eke elingo bate bwana likambo ya kobomba elingo bate solo ezali te yo Pierrot mwana mputu mosala na yo pulushi soko okangi moto mabe mosala na yo eli nini mosala na yo eli kokamata moto wana komema ye pa bazuze yo koya na ye na etando eke te wapi eloko babengi présomption d'innocence esenga etasamba bazuze bato bakokata likambo wana ya liboso ya mibale boni ekomi te yo ozomela bapandi sango oloba na bango te oyo akopesa sango pulushi alobi te akomona amona likambo nini ndenge yo kosaka mosala na yo ndenge mpe bapandi sango bakosala mosala na bango liboso olobaki nini wana ya likambo misato te moto awaki ata moko te nsima to komwa bato bawe nani akondima o lisusu yo pulushi na nzela ya monoko ya ndeko Pierrot mwana mputu elingo batelo kute yali na kati ya likambo wana tokosenga tala awa kuna epai babwe moto na mbandaka basambisi mampinga oyo asali likambo wana mpe bapesi etumbu awa bakozala ni mpo basambisa ye moto balekisi na etando eke oyo alobi bakozala ni mpo te basambisa ye epe lisusu tala te mpo balingi te likambo wana ebima likambo pamba balobi te mwana mobali wana alaki kuluna yo kamaka mopulushi akoloba mwana mobali mubutuku 35 atangi kelasi licencié azali assistant ngai nakende kotaba boti na ye babimisili ngai buku mwana wana koma na 2011 na mobukoto mibale na zomi na yoko mwana mobali wana akomaki buku monene boye akomi na maele na ye wana moto wana akuluna pe na buku wana akomi makambo nini akomi be makambo ya mboka buku wana
Mama ya likambo na kati o atie liboso ya buku komo na yango nini. Quelle mécanique politique pour le Congo-Kinshasa? Débat de fond sur le nouvel ordre politique. A koloba et sengeli tete mobe koli kunzi ya sika oto sali baka matamakambo ya mabe oto ana posa ko bwaka baya ko mema yango ko salela yango na kati ya mobe koli kunzi wana likambo memi biso na kokoso to ana ngo ya nini yango oyo osi akomaka neleko wana tozi mobe koli kunzi ya sika bokonzi ya kabile kamati makambo ya mabe oyo esenga etototika baye nango yango ekotisi mboka kokoso tala mwana mobali wana neleko wana azaki na mayele ya kolokoma likambo wana aki na mibuboni mibutuku mibale na mwambe tala buku mobimba komi monene wana moto wana kuluna yali mawa bolongoli bomo ya moto mbala liboso akufi sika boyingo boma ye liwa ya mibale boboma elili na ye o bani bato bali kotika nango mosala ya bokonzi na bango yango wana bobomi nzoto sika boyimbo bata kuluna po boboma elili na ye ndenge basalaka na Floribert Chebeya babomi nzoto bakamati biloko ya bana basi batie zonga ya nzoto na ye bakamati elamba na ye bakritisi mpo na otalisa te akufaki na makambo nzoto ya mwasi nzoka lokuta makila ya Floribert Chebeya ebeleli tite okoyeba boni suka babomaka ye na ndako monene ya pulushi awa nsima ya palais du peuple mawa mingi bobomi moto na nzoto botikani elili na ye tolela yango bolingo boboma na elili oyo bokonzi ya motema mabe balobi bokonzi oyo ezai na limemia na bomoto te mpo na bango moto alokwa nyama be misolo be bandako kanyaka bakozwa oyo etali bayimboka bango bayoka yango mpasi na motema te oyo etali bayimboka bango bayoka yango mpasi na motema te wana maloba ya mwana mboka Mike Mukebai kasi ndeko Mike Mukebai lelo na ba réseaux sociaux to komonaka te baninga misusu okoka ba publier bazosenga ba aide pona ba obsèque ya ndeko na biso Rossi eloko nini ezosalaka ke batu bazosalaka ba photo ndengwana est-ce que bosali comité moko te ya organisation pour que bo s'organiser pona ba obsèque wana le kamala elenge wana soko moni liwa na ye etemisi bato ebele mpo na etumba na ye ntango bakwei bato batayebi oya mobundeli batali bakanga ye mbala ebele nayebi te soko oyebi yango te kuna na demiap tata na ye ntango amoni akolela kasi tala tata motema makasi abi mwana nga akufi na ntina etumba oyo ekokóma na suka ntango bato amoni etumba mwana mobali wana bunda ye alaka na baoyo babengaka mouvement citoyen asaka oya ye kombo nango collectif 2016 bato bamoni etumba bamoni te mwana mobali wana akufi na ntina omoni atai kuna na nzela ya ba réseaux sociaux atie bilina na ye alobi te bayimboka balongaka suka le peuple gagne etumba wana ntango bato bamoni yango bamoni te esengeli likambo ya liwa wana tokundola yango makasi bato bayoka te oyo akufi aye lumba ya mobundeli mpona likambo etali ndenge bato bako milengela mpona kokwa misolo esika boye to misika esika boye totikeli yango bilenge oyo ya mibu na ye oyo baninga na ye basala yango biso tokoya na moke toya nango toye kopesa mpe bandeko mosusu basi babengi nga ndeko moko abengai nga lobi mama moko aza kuna na poto na mikili ya États-Unis ya na onjene moko ya kafumba alobi te totia ye na nzela ya singa na libota po ayeba ndenge nini akosunga mwana oyo ya liboso ya mokolo oyo na mibu 13 to 14 po te azwa kelasi na ye te esuka nasengi mama wana mpenza longonya matondo mingi na likanisi ya zwi tokosenga mpe bandeko mosusu oyo motema malamu bazali oyo bakoki kosunga basunga bakende na libota na makala po te baoyo ya biso bayeba te soko moko akwei bakotikaka ye te bakotikaka libota na ye te epesa bango nyonso makasi ya kotema ya kotambola na etumba oyo ndeko Mike Mukebai tozali na question moko ya ndeko Thierry Balaye depuis France atindelaki biso penza question oyo koluka koyeba sikoyo likambo ya corps ya ndeko Rossi tozwa penza précision epa na yo est-ce que esi batia yango kisi oyo tobake basi bambome oyo te pete motuna wana yebisa ndeko tokopesa ye yano na ngongo ekoya mpo kosisa kosola na bino na sina yebisi yo so tosisi isolo ya nga na yo totema tokende na libota
tokende kobondisa libota kokabola na bango ebongo sika wana ntango tokokoma libota ekoyebisa biso bakomi na esika nini eloko ni esesami po toyeba solo na likambo oyo ya liwaya ndeko Rosi Mukendi Chimanga. Toloba siko penza tope tolongwa siko na likambo ya ndeko Rosi tokota na likambo oyo etali marche ndeko Mike Mukebai lokola yo pe penza peuple tope ba diaspora bayokela kaonde mingi likambo ngo tozo remarquer ya chaque fois soki ya marche bandeko bazo perdre molimo na bango. Est-ce que bayi laiki bazu isu ningisa te ba marche ngo kokoba kaka ndenge balobaki? Tokokoba se kokoba tosi tokufeli bato soke tumboye komi na suka te tina liwana ezaki nini tango tokendaka balabala tokendaka pona kokufa te soke komi likambo ya liwa tuna ba oba betaka masasi oba tindaka pulushi na mampinga babeta masasi tuna bango bobetaka baimboka masasi po ani baya kotambwa maboko polele na maboko na bango be biblia na maboko na bango be kuruse na maboko na bango be sapele bongo masasi bobetaka pona nini masasi bako beta pona kobangisa biso pona bokonzi yango etikala seko na seko yango wana esengeli te totelema tozonga ni sima te soki bayila iki babengisi biso tokotema su tokokenda po bao bawei bao makile tangi tina ya makile na bango epesama bana na biso bakoko na biso bakoyaka bayebaka tobundaka pona bonsomi na biso toyebisaki Kabila na bato na ye tango biso toaka bilenge tokokola tokotuna batata na biso tango Mobutu akotia bokonzi yango bino boalaka wapi biso tolaka ye toyebisa ye tokondima tete bana biso batuna biso motuna wana te tango Kabila azaki kotia bokonzi yango bino bozalaki wapi tokondima motuna wana te yango soko bayila eki babengisi biso tokotelema tokotambola. Motuna mususu ezali ya koyeba ndeko Mike Mukebai bayike balobi te tango bazolandaka ba émission tozosala bazoka te to pe bazotala bazobake mwana mboka Vital Kamerhe président ya UNC tango bazomona ye balobi ke akomi opposant bayike balobi ke baza en confiance na ete yo pozo partager même avis balobi bongo na ndimi bango po tozalaki na ndeko Vital Kamerhe abundaki mingi pe moko mosusu ekobima akei na likambo babengaki ya kanchachi esaki baimboka pasi yango baimboka mosusu te lelo balimbisaka ete kasi na libota eya lokola mwana oyo abungaka na Biblia tango azongaka tata abenganaka ye te eyali mwana libota abimaki sika ye wana azongi akobunda mpo na mboka ngai mpo na ngai na makanisi ngai na bite topesani ye nzela abunda soko ye moko atalisi te ebunda etumbane eza ya solo malamu soko lobi abungi lisusu wana nde mabe kasi tokoki koboya te na nzela likanisi na ngai te oyo nyonso akobakisa biso makasi mwa moke mpona kobundisa Kabila toloba te ye koya te soko tolobaka boye mbe bato ebele baya te mpo bandeko ebele baye kokɔta na kati etumba lelo toyaka na bango na bitumba bayalaka na ngambo tango molimo mosantu esimbi bango babongwani balapi te bakosala esumasumo te bakoti nzela ya mboka nzela ya bayimboka toyambaki bango namoni mwana mobali wana mikolo abundi makasi mokolo liboso totambolaka ye Vital Kamerhe akendaka na bandal kuna na Saint-Michel na Santumika eninganaka makasi penza ya makasi ndenge akendaka kuna nsima ye kokenda awa mokolo ya le 21 ake epai ya Santo Kristo mokonzi eningani makasi mpe na ye komona mbala ya suka totamboli akei kuna na tukutuku mpo alati ekoti mpo na kobomba elongi mpo bato wana bayeba ete kakoya po akima bango akota kuna asambela abima tambola na bayimboka mpe kuna ezalaki na ngiringiri kuna na pi zomi na paroisse babengi pi 10 yango nalobi ntango moto akobakisa biso mwa makasi moke esengi te toyamba ye baninga mosusu bakosala nungunungu baninga mosusu bakoboya eyali ndingisa na bango nga na boyi yango te kasi eyali mwa kobakisa makasi na etumba balobi boye na etumba ya politike nako bango akota li français la politique est addition soko wana zomi babakisi yo moko makasi emati soko na zomi balongoli yo moko makasi ekiti pe na kolika te na mabe oyo ye moko ndeko Vital Kamerhe amona ete basali ye kuna epai akendaka kutana na Kabila na ndimi te temba ya nsima kosonga esukuna na banza te alapi na ndimi te na biso bayimboka nyonso na bakongole nyonso tokokozala na moto mosusu alapi Kabila
lokola nde Vital Kamerhe alapi ye amoni ye moko te kuna na ngambo bato abaka na solo te so babili loba o balobi yango bakosalela te na ndimi te te mbala mosusu akomeka lisusu po pasi oyo basalisi ye mpo bango bazalaki na posa te baboma ye koboma ye bapesa ye mpasi na motema basambwisa ye akoma kosambwa lokola mbongo ya bibende ayaki na mwa makasi na ye ye wana atelemi azongeli etumba kasi namoni te etumba azongeli mpo temba mosusu azonga na ngambo kuna mpo bakolaka ye nini moto te azwi mayele te soko azwi mayele te nakomilela mingi kasi na banza te azwi mayele nakoyoka oye moko akomilela na nzela ya bandeko toyebani na bango bazongazonga na ye ndenge bakoloba te alobi te azwi mayele akoti akotema na ngwi na etumba ya bayimboka akenda nango te suka kasi na motuna wana oyo bakomona te bango bakoki kopesa ye su elikya te nalobi na bango te bango mpe baa na solo etali ye Vital Kamerhe atalisa bandeko wana te nsima mobi mibale to nsima mobi mitano te ngai wana sika bopesa ngai elikya botala nazongi na ndako ya tata mobimba nalobi te nasalela tata oyo ngai nasalela bayimboka ndeko Mike Mukebai tokende na likambo ya bayo bazotia penza candidature na bango na présidence toki déjà que mwana mboka maman Eve Basaiba yepe aza déjà kuna ekasi baike balobi te MLC ye asi atengama déjà mwa mukie bazobanga que maman Eve Basaiba est-ce que ye penza nenga zotia boy est-ce que eza na etope eza na faveur ya bayi EPRDT to bayi bayo bazali na majorité présidentielle te likambo ya liboso balo batangi komba maman Eve Basaiba bake na lombango mingi po na MLC likambo wana bakati yango te bakozela bazuze kuna na mikili ya poto na CPI bakata likambo ya Jean-Pierre Bemba tango bakokata likambo ya Jean-Pierre Bemba nde bakoyeba nani wana akobunda pona ebonga ya tata mokonzi na nzela ya MLC bao balobi yango bake ya lombango nano bakati likambo na MLC te ya liboso ya mibale na yebi te bandeko ya MLC bakendaka mba mosu na libunga basai mba mosu makambo tutisi biso motema loko atanga bakendaka kosola na Kabila ya Palais du Peuple na mayanga nyo babengaka na milulu babengaka concertation ya Palais du Peuple kasi bato bayeba ta mama Eve nga na yebi etumba na ye banda bandi etumba na ye na IDPS nga na aka mopanzi sango elenge nazalaka mingi nazonga na ye kolanda etumba na ye ya solo ata bapesi bato MLC masumu bato bayebaka te mama Eve aye koya nsima masumu mosusu ye ya ye te batikani ye mama moko akobundela mboka na yebi etumba na ye moto nalobi te tazangi masumu te tazangi lusumu te kasi nga na yebi etumba na ye batika mama wana ana solo kuna bato mosusu baboma MLC eyebani o basolaka na kimbuta tongo pokwa o kimbuta bimisaka misolo toyebi bakombo na bango wana bango bato baboma MLC oyoki ngai toana tina te ya kotanga bakombo na bango ekokoma lokola likundu te toyokeba motema pasi botiani mama Eve na makambo wana te bato babomi lingomba ya MLC na Kisasa toyebi bango oyo ekoma te batindami ya MLC na Assemblée provinciale ya Kisasa balobaka isu te bango nyonso kimbuta te bango na libenga toyebi bato basala likambo wana mama Eva na kati ya likambo wana te botikani ye kimia moto ana masumu na ye kasi abundaka na nzela solonga na ebetumba na ye. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai kasi penza tosisa émission ya biso ya lelo l'invité na motuna oyo ya koyeba ndeko Mike Mukebai eloko nini ezosala te bino bayi opposition bobo ya te machine wana obalobi ke machine a voter eloko nini ezosala bino pasi yali machine ya moyibi kolo nango emoko na enanga basukisi ye yango esika na koyebisa bandeko te tozali boke ata Vital Kamerhe abimaki azongi lokola mwana bungaki mpate moko tokozongisa mpate wana na ndako tokozongisa ye tango bato bakei na iseni yango wana Vital Kamerhe asai mosa monene esika wana atuni nanga alobi na nanga na kolukaluka na ngai bayebisi ngai te masini oyo ezali dollar kama minei boni yo komisi yango dollar koto moko na mitano
yoka lukuta na nanga ekomi koto moko na $5 mpo na nini mpo tokamataki totie baoption mama oso omona masini lokola mutuka boye mutuka eyali 1 million milioni moko ya $. okei kuna esika basaka mutuka oyibo otielanga option mutuka ekoma milioni 4 ya $. lokuta ya nanga ebimi mpe alobi te na kati ya masini wana abakisi oyo babengi na lokota li français imprimante na scanner tolobi iyo nanga imprimante yali mpo soko moto atie mosapi aponi nsima lokasa ya kopona na ye ebimi ebongo scanner atieli yango mosani atieli yango pamba ekosala mosani omoni te lokuta ya nanga ebimi na masini na ye batuni nanga babi nanga bosi bozwi masini boni bazwi masini bokama mibale babi masini ya nsima ekoya moko nini babi na suka ya sanza ya mine masini ekoya koto mibale 2000 mashine na nzela ya maponomi nyonso soko tosangisi toza na bosenga ya masini boni toza na bosenga ya masini koto kama 100,000 mashine sika 100,000 mashine ekoya mokolo nini mpo na suka ya sanza ya mine toza be na kozela masini koto mibale ya pamba lokuta ya nanga emonani mpe ntango bakomi kosala masini mpo batalisa soko ekotambola malamu bandeko ya ms mpe baye kotala masini wana batie mosapi boye mokanda ebimi kuna ya liponami wana yako elongi ya moto mosusu oh nanga soni alukoma oluka esika kotala mokolo bato ya UNC baye na Vital Kamerhe batia mosapi boye masini etelemi oh Corneille nanga soni mokolo mosusu nanga kamataka masini wana memi yango epa batinda mikulu na paye di pepe atalisa bango mpo soki masini wana ekotambola malamu akoma kuna masini wana etelema esala 54 minutes masini ekosala te etelemi te soni akangi masini ake nango balobi sika masini oyo ekotelemaka telemaka pamba okotia masini boni na ndako moko ya maponomi abi na ndako moko ya maponomi akotia masini be moko ebongo soko na ndako ya maponomi tie masini moko soko ekangami loko eza nango mosala yango kokanga pamba maponomi ebebi lokuta ya nanga esemonani yango basengi ye te ye akamata na baninga ya opposition na baninga ya majorité batambola makolo te bakende sika basaka masini wana batala soko masini wana ezali solo po masini wana eza na likambo te kasi oyo bakotia na kati oyo babengaka lokota li français logiciel nde esika moyibi ekozala mokolo nanga akotia logiciel wana nani akozala wana moto te biso tosolaka na bango bandeko na biso ya majorité bakosa biso te bandeko epai na bango bakoyebisa biso soko bondimi masini wana bokufi bandeko ya majorité bakoya koyebisa biso tokoyiba bino na masini wana soko bondimi masini bokufi bandeko ya kati epai na bango tango bakenda kosangana bayebaka te o bakosala bandeko mosusu bakosepela nango te bakoya koyebisa biso masini yali masini ya lokuta tozonga na maponomi na biso na nzela ya lokasa oyo tomesala nango mama oyoki ngai eyali nzela ya pete ntango bakoloba te na nzela ya maponomi eloko kosukisa bato eyali moto na moto atia bato na ye oyo babengi témoin sika batémoin tokotia esenga lisusu totalisa bango ndenge toyekolisa bango ndenge ya kosala masini ta mosala bakopesa biso nzoka na nzela ya lokasa témoin akoya be atemi ndenge atali mama aponi na nzela ya masini batémoin kotokotia nani akopesa biso misolo wana ya kokotisa batémoin kelasi ya koyeba ndenge ya kosala masini te tozengela nzela na biso ya lokasa ezali pete nzela ya lokasa toyali na ngonga moko mboka eya na nungunungu eya na pasi mingi tokenda na nzela oyo toyebi nzela oyo ya sika oyo nano toyebi te ekoya kobakisa bulu yeke na mboka. Merci beaucoup mwana mboka Mike Mukebai et voilà toza isu na question moko boye penza tokoliki ate yango nde penza tozo sukisa ndeko Eric Lusandu le noble ye atuni biso alobi te totuna ndeko Mike Mukebai libération ya bai politique bao bazali ya kokangama ndeko Diomi Ndongala ti elolo balobaki te babimi ye na honorable Muyambo toyokaki te babimi penze etamboli ti na ba réseaux sociaux ba photo ekasi tokomi wapi na dossier ya mwana mboka Frank Diongo ndeko na ngai Tatiana Osango likambo moni kokoso o tozaki nango esu makasi yango wana
tokendaki na nzela ya tata episkopo bato nyonso batie linzaka na yo babengi accord de la Saint-Sylvestre lokasa ya bonana ya Senko sike komi na nzela kosalela lokasa Kabila akamati yango atie yango na sali peka na ye akomi kosalela yango na lolenge na ye lelo soko alingi abimisi songolo lobi paka lobi yango wano moni kokoso ye makasi lokasa esengamaki te esalema biso nyonso tovandi na mesa soko esengi te babimisa bato na boloko bato nyonso okombo na bango etangamaki babimi na boloko mbala moko ye akomi kopona akomi kotuna bato soka onatiki oyo bino bokopesanga nini mboka mobimba bato akoma lokwa ndunda bakotambwisa moto lokwa mombongo na pesa bino oyo bino bokopesanga oyo bakoloba oyo wana eza moto pasi mingi yango wana bandeko bakangami na boloko ndeko Frank Diongo ndeko Jean-Claude Muyambo baninga oyo ya zonga ya Moïse Katumbi oyo bana makala na Colonel Aaron mibumu ibale yango oyo ata kosambisa ya pamba basambisa ya bango te bawumbu na kati ya mboka na bango Kongo bakonyokola bango bandeko baza na libanda mbusa Nyamwisi Moïse Katumbi bozongi na bango bobanza tete Kabila moto akopesa biso yango soki totie ye molunge te tokozwa yango te banda tokoti kokoso oyo nano Kabila pesa biso eloko te na motema malamu oya ye oyo nyonso ndambo tozwa yango na etumba yango na ebisi ndeko Eric ndeko esiko ozali bunda moko baba bato batambola ata na kati ya lopango na telema tambola motoki wana okobimisa ekosala te mboko oyo ekenda liboso tokozwani yango te na kozelaka te Kabila ala moka pesa biso tokozwaka yango na etumba bandeko wana bakobima na boloko wana yango wana eteni ya lokasa oyo batata episkopo bakobundela oyo bakobenga décrispation tokozwa yango na etumba na ngai ndeko Eric bakopesa biso yango na esengo te yo zoyoka te tamwe mwamba leki alobi tobimisi 8 mulongo tosepe tobeti maboko kasi Jean-Claude Muyambo akobimaka te iye akomi kosalela lokasa ndenge batata episkopo batieseyaki yango linzaka to akomi kosalela makanisi oyo ye yali mawa akomi kosalela makanisi oyo ye yango wana esenge totetelema pote lokasa wana esalama na nzela ya batata episkopo na nzela mosusu te na nzela Kabila fute kobimama te ata moke yango wana esengeli tolobi tango balaiki bakobenga biso totelemani po tokangola mboka na biso po tozwa bonsomi tango tokozwa bonsomi bongo tovandi po na kokota na makambo ankita ya mboka mboko ekende liboso mboko efuluka bayimboka basa misala bayimboka babika baza malamo ndenge ezali na mikili oyo kuna ye epai ndeko Eric avandi. Merci beaucoup ndeko Mike Mukebai kasi soki ezali na likambo moko esengeli na yo opesa message na bai diaspora nyonso bazolanda olelo te nayali na sango moko te songolo ya kobakisa be kobwaka mbela koyebisa bayimboka tito telemani esika nyonso yo mwana Kongo ozwami tozela mbela batata laiki mokolo mbela wane kobwakama mwana mboka nyonso esika ezali telema tambola telemani tambola tokangola mboka na biso elonga ekomi pembeni na maloba wana ya mwana mboka Mike Mukebai nde totie penza litono mpona émission na biso ya lelo. Merci na papa Rikidi Benzi penza boss na biso ya Congo Millennium mpona confiance ozopesa biso papa Rikidi Benzi papa na Jason ensemble na maman Jolie di Benzi la pomme verte Bobby Yonguli po maman oza ko encadrer banebele. Merci beaucoup. Et merci à De Gaulle Mavinga le roi, motema ya mère Agnès la reine, on tetelake mafumbe Bobby vraiment mingi na Irlande. Merci beaucoup à Os Osango motema ya Nadine Kadisho, maman na Dodi, maman na Ben.
vraiment bambote belé Cécile Osango yangana Serge Katembo papa na grâce merci beaucoup à vous boza tellement ebelé bayo bomesa kolanda biso Eric Lusandou vraiment qui question na yo merci encore une fois papa Ricky Dibendi et merci à Ricky Nemiala de London donc je suis de cœur avec vous et merci encore une fois à tout le monde de nous avoir suivis et merci à Lynx Longelo, les piliers de Bundes. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Nabi Keboza tellement ébélé, scotché, branché pour Nakolandaka, ba émission Nabiso, l'invité Yamokolo Alelo et merci beaucoup. Donc je vous porte vraiment à cœur. Je vais toujours continuer à vous porter à cœur et champion à ma gauche, je vous aime beaucoup. À toute la famille. Merci à toi Jiras Mwanda pour Nabilili et Lenda qui toque. Merci encore une fois moi Namboka Mike Mukebay. Merci à toi Jordan Kambala et nos condoléances le plus attristé parce que tu as perdu oncle Nayo. Bon continuez à s'abonner na Congo Millennium. Borozala jamais déçu. Il y a Lolita Waku, je vous aime beaucoup. Boza est belé au mieux qu'à toujours Kolingabino. Mais juste après Awato Lukasko Oto Kende Poto Kekoye Bapenza, ma solo ya vrai à Rossi, Tokomi, Wapi Boebi Ketatiana Osango vraiment. Ngai na kosara na ngate. Na kendra pe na source pona la bino. Ba news et Toé Labino. Encore une fois, merci à Miroir Kamango. Joyeux anniversaire à LG Mobalier. Donc, joyeux anniversaire à toi. Et merci beaucoup, maman, na bonheur à Lingi Bino Mingi Tatiana Osango Abi, vraiment, câble mère de la presse congolaise. Et côté Kunaye Eric Lusanda, Tatiana Tika. Yo. Vraiment, vraiment ma solo. Vraiment, merci beaucoup à vous. Papa Ricky, encore une fois. Merci pour la confiance, papa na Jason. Merci à toi encore une fois, Jordan. Jires Mwanda. Merci à ma journaliste Nyonso. Il y a Congo Millennium. Je vous aime beaucoup. Donc, je veux toujours continuer à vous aider, à vous aimer, pardon. Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye na Mabota Mabino. Sokinzamba Zongite. Retrouvez-nous prochainement dans le numéro Moussousou. Allez, au revoir. Congo